na problème ya cœur. Tokendaki Kitambo Université ya campus toke mama yemu bazosala ba examen nyonso bazomona eloko te. Aye kozwa mwana kati ya cimetière ya Kinkole asimbi mwana loboko atamusinga likolo ya batongo ayebisinga mwana nzela ya mwana kende. Des affranchis, Oye Kumbamaka, Namosali Nanzambe, le prophète messager, Emmanuel Dodi, le prophète redoutable, l'homme selon le cœur de Dieu, Oye Nzambe, Asopi Mafuta ya moto, Ponako, Pambo la bana Nanzambe, Peko Kango la bango, Mingi Azaliko Kamula Satana Matoi, Pote Atika bana Nzambe, ba vivre malamu, Yango Babengisio, Namo bange na événement, Oye Nzamba ko utiliser Mosali na ye puissamment, Kobanda mardi, 25 octobre, ti lundi 31 octobre 2022 à partir ya 15h ngengo ti 18h ngengo kasi sombele suka bisanga ekozala nde mokolo ya mardi 1er novembre 2022 oyo ekozala clôture ya fête ya tabernacle yo mutozali na malade yo mutozali na bapasi ya ndenge na ndenge umeli ozali na ba problème ba affaire na yo ezali kosimba te yeba ke tango yango esengeli nzamba mimonisa epai na yo pe nzambe a délivrer yo omona ba affaire na yo avancé na nzela ya mosali na nzambe. Ministère des affranchis ezwami na avenue Révolution numéro 817 quartier résidentiel na 6e rue Limité ekozala somo po nzambe akokita na mobimba na ye mpona kosala na mosali na ye. Dit amen. Na yeli yo message moko amolama kuka eloko kuka keriso kuka maternité kuka succès pobanga yebisa mobali na yo kobanga te Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné l'argent, tokozala bien, tokosomba bandako yebisa mobali na yo na mwasi moko ya masekite obali ngai na mwasi ya mapambodi na mwasi ya franchi tozokende tozokosambele na moko
zeta toteme aliwa liwa nyonso na nzoto na ndako na mwana na mwasi ale libanda tozona na bayenda priere ya une minute Neto lingito vivre bandeko oyo pe bamoni loboko ya Nzambe na bisika oyo tozobengisa témoignage ya liboso ezali mama Sylvie Ndaya oyo ezali petite sœur ya mama Lili Kamwana. Toko découvrir nini ememai awa ndenge nini abikaki bolamu nini oyo azwi
tosengi na ye moko biso tozali monoko na ye te ye moko nde asengi lelo atelema atatola. Notre sœur Sylvie Ndaya aza encadré na notre pasteur Mobutu, pasteur Caleb. Toza encourager ye maman Sylvie Ndaya tango azopusana sous vos acclamations tobeteli kolos maboko makasi le otelema awa. Shalom Église. Shalom Église. Ngai kombo nanga Sœur Sylvie Ndaya. Na ye awa na cadre ya grande sœur Maman Lili Kamwanya mutu amemaki nga awa. Natungisamaki mingi pendant 3 mois na problème ya cœur, palpitation, tension, nzoto kolemba. Totamboli ba hôpital ebele. Tokendaki Kitambo, université ya campus, toke mama yemu, bazo sala ba examen nyonso, bazo mona eloko te. Menga mutu, nazo yoka motema ezo beta, kinya ezate, nazo lala te, suka yaya lobi te. Olamu oyo namoni epa Emmanuel Dodi eza epele tokei tokutana naye lokola baninganga ya mokili baeshue epa na ye erataka te. Nde tokomi papa ayambi biso bien nayebisi ye dossier na nga nalobi papa natamboli bamoni eloko te me nga moko mutu nazoyoka bien te palpitation nzoto pasi tension ezomata solution eza te nazalaki désespéré sans espoir mpo na nga na banda kozela kaka liwa na banda kolota bandoto ya mabe kaka na cimetière kona bato bakufa baprofesi mpe bisika tozalaki ezobima kaka ya mabe. Nde papa ayebisi nga alobi okokufa te. Nde alobaki kaka esili atindi nga liloba papa alobaki kaka ke okokufa te. Après atindi nga na chambre haute bakomi kosambela mpo na nga apesi nga encadreur na nga pasteur Caleb akomi kolandela ngai. Lobiko nanga nazwi yango na nouvelle ligne ya 10e mois. Nayaki kokota retraite awa, nazolala awa, naza na bamama nanga baza témoin, mama Pasi, mama Angèle, baza ebele bakombo nazoyeba te, bamonaki ndenge nayaki ebende mpenza. Nazokoka te. Nakoti retraite wana de mardi ti dimanche oyo prière esilaki nde nabimaki. Na kati ya retraite soki tosambeli tosilisi ya kopema nalali na ndoto namoni mosakoli aye kozwa nga na kati ya cimetière ya Kinkole asimbi nga na loboko atambwisi nga likolo ya batombo ayebisi nga mwana nzela ya mwana kende. Na ndoto mbala moko na peni encadreur na nga na ba 4 heures ngai pasteur Caleb tala ndoto na moni alobi mpo na yo deja lobiko esi ezozwi yango alobi tindela mosakoli voice yebisa ye oyo moni natindaki mpe kobima na nga na nouvelle na 10e mois ti lelo oyo palpitation esili nazoyoka eloko Napesi papa merci mingi, merci beaucoup. Napesi maman Lili Kamwanya oyo apesi nga adresse ya bien. Natikali Lipela awa franchi ya Lipela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que je vais opérer maintenant. Yoka, pour avoir la baptême, ça n'a pas prophétie. Mais ils ne sont pas mesures d'arrêter cela. Mais maintenant, les deux diacres
nyuma yango wana ya baluba na bamongo bango bamona kaka aseka mais bosi isaye mais na balengu ya moko bien aimé ndaila bosana kiye era yaki elle était défigurée babisima ndeye oh yete bosina ndeye yemizama za bien non il fallait pas nous essayer na cimetière ya wa papa ye et ce problème na Ezekiel prophétie ozomoni ni wa omoni serke na yemi siyo Emmanuel Toti azwa mbuya ya ko arrêter maka delo toka na bana mai wana te ba prophétie d'accord télévision ya wana Apprendre ou à laisser. J'ai d'autres chaque fois, chaque fouetté. J'ai là, quand vous 24 ans de prédication, ce n'est pas l'année prochaine, c'est 2024. Parce que 23, c'est aussi l'année prochaine. J'ai là beaucoup fait. Je vais vous expliquer. Bien aimé, il y a un Iboma.
maman Kamundi. Famille est maquée. On compte qu'à faire soit qui diarrhée comme vous voyez. Famille n'a pas entendu maman solo. Vas-y, tellement entendu maman. Zamba Zaranayo. Yaka Sarela Zamba. Ma prophétie c'est que Zamba Simba prophétie à la Yaba solo. Nous avons maman n'a pas qui se passe au Simba Bazou en bon. Oh la télémi. À quel âge n'a pas la zone alors. La petite émission. Yako Kamwa la Yaka. La Kamwa. Nous avons le pouvoir sur le pays, sur les vivants, sur les morts. Notre temps arrive. Il est déjà là. Zamba Menish. Oui, mon bien, alléluia. Et la promesse de Dieu, ça va, alléluia. Ça va bien. Bien. Maman, l'obana n'a changé bien. Mokili mobi maison c'est l'angal. Batuna Japon va communiquer cette matin baso c'est l'angal. Na Australie baso c'est l'angal. Na prononcé le nom pour la miracle. À vous ma soeur. Shalom, shalom. Shalom. Ngai kombo nanga sanga ngoma. Nayaki awa. Mama Georgine Mufuma mutamemaki ngai awa. Ndeko kilona ye Kolona ngai voilà. Voilà, ndé mama ya mobali to yebani bien. Merci. Nazalaki na problème ya mabota. Ça fait 11 ans. Nafingamaki natsolamaki mingi. Nakutani mpe na bapebele batambusi ngai mpe mingi. Bameminga bangomba na mati mingi. Mais nazwaka solution te. Mama Georgine alobi na nga ozolekisa aire na oyo ya pamba. Yaka tokende epai ya prophète Emmanuel Dodi. Nazalaki na duti te. Nalobi nakende nanu. Nde toyaki awa naye kokutana na prophète. Ntango nakutani na prophète na expliqueka nanga abondeli esili nazongi nanga prophète ayebisinga alobi ke oyaka na mobali na yo losambo olemba te. Ça va. Nakei mpe nayebisi papa. Ntango nayebisi ye tokomi mpe koya. Après 2 mois papa ayebisi nga nake mosala nayebisi eza ba problème eza te. Akei nakangi porte nalali na kanape 5 heures juste. Nazongi nalali natala prophète na baconstant. Prophète ayeli ngai mwana. Amona nakate mutu mukisi. Sofie. Ayebisi ngai naye kopangusa yo na ya miso leli mingi. Zwa mwana mobali. Ntango nakutani pembeni ya prophète nazwa mwana nazokoka te. Prophète azopela moto. Nakoki kozwa mwana te prophète akei. Nasuki boye naza na pongi na banzi kolela banzo olela mais nakumisaki kaka nzambe ya Emmanuel Dodi. Prophète parce que qui déjà moi. Maintenant entre état ya prophète na yo mayo pusana ndeza la kiti. C'est ça c'est une gloire. Oui merci ma sœur. Après aussi tout qui naza na pongi. Et koleka après 3 jours na komona lisu prophète alinga lisu mwana. Na soye na okokaka te prophète azopela moto. Na ekosuka bonaza na pongi la 3e fois prophète aina mwana ebisinga soye aza mwana mobali. Kaka ndenge na mwana ka mwana e pas prophète, kaka ndenge mwana abotamaki. Après ekoleka 2 semaines na ekomona mumbinga mobali ayekoya makolo na ye ya mabaya. Ayebisinga na ekozwa eloko oyo prophète apesi yo. Na ebisi ye na lobi o prophète apesi yo kozwa ete ayebisi okosi. Abandi kopusana na ebisi ye na kombo ya prophète Emmanuel Dodi. Ale anyatanga kwenda libumu nakange makolo na kukie mabaya. Tonga kukie mabaya na tindiki ya kwenda nzeta bunge zalaki wana abinya banzimbangu makolo na ye
naye kokota sans problème eloko moko te ekomplikaki ngai yango wana bata ezalaki te natali nakoki kobomba yango te mwana yeyo akokisi 5 ans. Voilà maman Mokilo. Oh là là. Voilà, il fallait poser la main à votre main. Est-ce que tu as tu peux mettre la pomme à votre maman. Ensemble, on a fait. Elle est dans la pression. Ni nous le voyons dans notre main. Nazareth n'est pas ma place. Ça va consoler nous. Ça va bien. Ok, maintenant, encore ma botte, les gars, merci. Voilà. Voilà, la mabalanda, on va tout ça, mais la problème à ma botte, pas hier. Pas tambola, mais prophète, et ma c'est la Chine, les deux causes à la tournaille. Tu mettez les colons, ménagez pas ça la Chine. Vous allez na Philippines, vous allez Maroc, na Europe, na Asie, na Chine, na Cambodge, na Canada. Et vous êtes dans la Seigneur, c'est la nouvelle lune. Na Yamba, nouvelle lune, utaka na Mabelete, utaka na Lola. Yekana. Kenda ya Kane gozo tana Lola. Bila como que hizo cota la fina yo. Ok, sans amour besoya, ezokita. Sans ezokota la fina yo. C'est la première fois que je parle de ça. Sans amour ezokota. Il va pénétrer ta vie. Et vous allez sans argent. Et beaucoup de et ça sera fini pour toi. Je ne parle pas de l'agneau. Je ne parle pas de l'étoile. Je parle de la lune. Ne pas marcher. Au cas où nous sommes au paradis, soit au fourni. Problème est la consanté. Mon thème est au Seigneur. Problème est dans le ne pas marcher. C'est quoi qui a dit? Ne vous inquiétez rien. Mais pour toutes choses, faites connaître vos messages. Par des prières, de supplications, y compris les actions miracles. J'ai donné mon enfant, j'avais adoré, je présentais mes besoins. Maintenant c'est ton temps. Alléluia. Shikinaya. Hosanna. Hosanna. Alors, Singerala. Hosanna what? Hosanna Naïla. Hosanna what? Hosanna na Costa Rica, na Brésil, Hosanna na Nako, Talalola, Singa Banashe, Oke Mera Mama Santa, Nguyoyo, Eko transformé l'Ibena, Yenga Banashe, Endara Baba Kondoro, Endara Baba. Alléluia. Hosanna. Voilà. Maintenant, ils ont quota. Allez, maladie, malédiction, échec, sérénité, ma mari demi, femme demi, balier ses chaînes, allez, tombe, et puis, ma qui l'a transformé, si la transformé, avenir la transformé. Oh, c'est la nouvelle ligne. Alléluia.
Yekababayashi. Indedebeyashi. Bana mayele. Makambo ya kimboki. Les raisons pour Ghana. Elles ont croyé. Au nom de Jésus-Christ. Quelle est ton condamnation? Ya famille na yo. Ya likonta na yo. Ya tribu na yo. Ya nakokolela. Il a décidé. Alléluia. Hosanna. Il a dépouillé tout ce qui était dans l'astre. Il s'est transformé en un astre. Alléluia. Hosanna. Et il est entré dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris. Que les maudits soient bénis. Que les séries mettent au mort. Que ceux qui ont des problèmes financiers. Que les problèmes trouvent solution. Toi qui étais condamné. Il a mis fin à ta condamnation. Il a effacé les arts et les ordonnances qui nous condamnaient. Singalios et Bandakozo Misayosima, Tokati Yango, Nakombo Nakolo Yesu, Bachene Yose Katani, Obandakola la Teleo Kolala, Odakina Makolo de Lesosila, Libumo Mutu Lipua, Alléluia. Sans exaucer la moussala, sans exaucer la moussala, monde d'ailleurs, Batia qui est mon amolini, et Zobi mon amolini, Moussala et Zobi mon amolini, au nom de Jésus-Christ, Alali Banda Yamboka, Bisikano Seosali, Nakonayo, Kingo Kierenyaki, Alléluia, Moussala, Kingo Kierua, Nekanashenda, Okemina Shekede. Il y a 7 ans, les Romoli est signé. Les ténèbres n'y a pas toujours. Zenda ya baba nashi. Osana. Liwa ezera kimolili. Alléluia ekoi. Osana. Bamor sibite nyonso. Oyo nyonso na roba nema kamona zomona. Ena zoba yango iso beire soto sa. Alléluia. Et le comment on a besoin de répondre. Merci Seigneur. Aucun assis. Aucun abanashi. Ozala très bien. Naliena milimo ya mai. Na yebisetika na kuna na mai kinya. Mungu abanashi. Batia yo na cimetière. Bakanga yo na toilette. Bakanga yo na roketo ya mutu. Babwaka kombo na yo na zamba. Babwaka mariage na yo na zamba. Batika, Zinayo, Bongo, Aveni, Maria, Namaboko Yaba, Ataba Kufa, le prophète est régné sur les morts. Na Bengi Batouba Kufa, Bayam Nakozo, Nekanashikida. La Bible dit, vers cet temps-là, elle est morte, entendre la voix du Fils. Il est bientôt à la vie. Et il y a l'occasion, à Kufa Aya. Atika bénédiction à nous. Si ma kende kola dans le cimetière. Au nom de Jésus-Christ. Batika makamona ne sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Bénash. Oh, c'est fait. C'est fini. Je dis c'est fini. Vétéran Kolo Moulolo Madame. Yes.
bolingo ke noko moko ekoti na vi na yo nouvelle ligne oyo okoyoka kaningi oyokaka ya mosusu mais bien plus baoyo basalaki eklera wana libanda bamonaki ya mitindo na mitindo nasongeli force nyonso ya bundoki fétichiste occultiste maloba balobelaka esimba mwasi mobali mwana ebukani lelo Luya si malade na problème ezalaki na cause vraiment ya bongi yaba ya mitema mabe zala na yo umena ebukani lelo toyokani spécialité dodi yango wana dodi c'est le miracle quand la douceur est dans le cas simba ona yebisio erozozonga changer lolenge ya komona maka tokomisi nzambe wana si mbula ezoya année prochaine na mwa oyo na date ya boye akobatela biso ebatela nouvelle ligne ezali suka na ebandeli ya mbula enalobi bo mwa oyo efungwami liboso na yo ba-accident ba-incident ba-piège gros piège bien sûr embuscade makita nyonso elungwa na nzela na yo loba amene ya bien ezala na mosala ezala esika ofanda ezala kimia kanenge nazoloba okolota ata oloti te kaka komona ngai naza ndoto wana epoki betela nkolo maboko na mololo ya suki nako silisa boyeti ezabon bango bayambaka priere esa bien-aimé nyonso nasalaka eza na ntina eza nkona na zona ekobotata na kufi na kokufa te ekobotani bafame de kuboya Naba Simon de Sirène. Bon, les Simon de Sirène. Si yamo koromala mu yalo sango zale. Alléluia. Hosanna yo. Alléluia yo. Emba Hosanna. Emba Hosanna yo. Hosanna yo soki na simbi lo mokoso yemba Hosanna yemba Hosanna yo Hosanna yo asipiwe 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 asipiwe
simonde direna ba famille bazali banda ya mboka simba loboko na ngai na télévision kumama ya ba famille de bazali banda que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Formule de bénédiction. Nombre chapitre 6, versets 22 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Ministère des affranchis Oye Kumba Maka Namosali Nanzambe, le prophète messager Emmanuel Dodi, le prophète redoutable, l'homme selon le cœur de Dieu Oye Nzambe asopi mafuta ya moto pona ko pambola bana na Nzambe pe ko kangola bango mingi mingi azali ko kamula satana matoi pote atika bana na Nzambe ba vivre malamu yango ba bengisio na mobange na événement Oye Nzamba ko utiliser mosali na ye puissamment ko banda mardi 25 octobre ti lundi 31 octobre 2022 à partir ya 15h ngengo ti 18h ngengo kasi sombele suka bisanga ekozala nde mokolo ya mardi 1er novembre 2022 oyo ekozala clôture ya fête ya tabernacle yo mutozali na malade yo mutozali na bapasi ya ndenge na ndenge umeli ozali na ba problème ba affaire na yo ezali kosimba te yeba ke tango yango esengeli nzamba mimonisa epai na yo pe nzambe a délivrer yo omona ba affaire na yo avancé na nzela ya
mosali na nzambe. Ministère des affranchis ezwami na avenue Révolution numéro 817 quartier résidentiel na 6e rue Limité. Ekozala somo po nzambe akokita na mobimba na ye mpona kosala na mosali na ye. Dit amen. Na yeli yo message moko. Amolama.